nazotalisa ilamba oyo nzambe nde ya monango po biso toza bato toza ba ingrat un jour tokoloba mabe mais nzambe abosanaka bolamu ya motu te akanisela yo amona misala na yo kaka ndenge esala alobi abundela yo bitumba parce que misala ya malamu nde edeklaraka bomoi ya bato Tabita Dorcas azalaki mokufi ntango bato badeklaraki abika lelo nde ezalaki ya biso bolana tomona eso to baye na fota kokosa kosafiso na bashinu ezaka ntina mama bashinu etonda na bashinois ezolekelanga mpo ebele mingi oyo bazia kotala te ye mpe aza lokola nga mpe naza lokola ye biso nyonso toza bato ya pasi nani asunga moninga soki natali yo nazotala dikomi moko nani papa wala alobaki biso yo oza David biso toza bamedeseke tofandi na kati ya londimba yo kanisi alobi te na bokonzi na nga nakoki kobosana bandeko na nga te ifo nakende kolia na bango elongo yango oyo kolia na biso elongo atuka nzambe apambola yo afuta yo odela abana na bana na a génération batia bakote na baki yo nzambe abundela bitumba na butu na moi pe abimiso molungi amen osimba libende omona a génération ya bana na pe ya bakoko amen Nzambe aza liboso na aza na sima pe lokwa mobateli na ndenge okanisi biso na tongo alelo oyo opesi biso eloko atalo po totia na nzoto tobima pe valeur na miso ya baninga topesi yo merci penza ke kotala moninga na biso ebosono ayelelo kolongola pisoli na miso na biso topesi pe merci na mwana na biso abosana na biso te tout le temps azala na biso ayaka tout le temps kotala biso azana eloko te ayaka kotala biso bamama na ye nzambe apambole bisika nyonso azotambola afungola mpe baopportunité aza mwana moke mpona nini te akokende kozwa babiloko ya boye abomba yango mpo ye moko abénéficie nango me amemela biso bamama na ye nzambe apambola ye nzambe apambola ye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis Siti ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Oya merci Seigneur, merci Nzambe. Opambola Fondation, Association Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Lukeba Sylvie Bolingo ya bana Congo. Hermano Dimizele Tokoyemba kati na nkolo. Yangoyo Fondation Association Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Yangoyo Association Fondation Lokeba Bolingo ya handicapé. Lina likambo nyonso tu na ebande na fo nzambe parce que nzambe alobi ke na eloko nyonso tu na ebande fo nzambe. O soki tokomi lelo eza nzambe, soki pe tolamuki eza nzambe, soki nzambe alamusaki biso te tokoki kolamuka te. Mutu moko te akoki kosala eloko moko alobaki eya na makasi na ye, eya na makasi na biso te, eza ya nzambe. Yango wana nzambe wana ye nde fo totia liboso. Donc ava tobanda nyonso tu totonda na nzambe botondi. Matondo na yo nkolo Bona bola mona yo fungoli bikuke bya yo pesi bisonzela
kokota na ema na yo kosimba motema na yo. Nani akokani na yo Nzambe likolo pe na se mosusu azali te mobelese yo Nzambe oyo bonge na lokumu. Papa tala biso oyo tosangani na kombo na yo ndenge Bible elobi ke esika mibale to misato basangani na kombo na yo yo ndo oza kati na bango. Papa na opportunité oyo pesi biso na tongo na lelo na ngolu oyo sali biso bon mambote. Je pense que c'est bien moi na Belon ming bo sapé aboyebi ngai déjà plusieurs fois na centre tout ça ming be émission ming tant on sa be émission bit nango za kinini to ya ko ta banexo bandeko na handicapé parce que tu bi bien que na ba mboka auto zali bandeko handicapé ningi ba considérer biso na Congo awa yango no moni moment na Sylvie à partir na poto kuna apesa ida Belon ça la émission ba mama na biso handicapé ba handicapé comme ça bandeko bazali banda mona pe vie o bandeko so amenaka yango moni présence na biso lelo eza pona nini présence na biso lelo pona nini parce que maman na biso Sylvie ayaki moi vacances na ye aye vanga sabia koleka inapercité il faut aya atala o aye bandeko o biso ba maman o biso ba papa ninga ba ke moi na Belon to ke na centre parce que ba centre ze belé to tamboli presque ba centre belé ba moshi ba to tamboli ba centre belé mais so ka zuli kanisa ko ya parce que ming na sabe lubu ming za na centre na nga oyo ninga ba maman ba yebi ngai peut-être ming ba yebi ngai te mais je suis sûr certain que la plupart ba yebi ngai ngana ko lingati na kanga maloba mingi no lingai moko mama o mbiso na sika oyo ne mutu aza l'honneur azo maloba aloba oyo abongse pa moko walelo mbote ba mama eza penza yanga mama na bino mama Sylvie naza penza mopaya te pa na bino soki na considérer ba handicapé ngamo un naza handicapé ngamo un to kaskada vie ensemble na bino na kanisi to kenda ba braza to luka bambakasa to lala na ba poto to lala na ba onatra musu transport esili luka mutako tindika yo pasi na biso ba difficulté na biso na kepe na mboka peut-être oza pe ba pasi ba difficulté wana te menga toujours na yeba te na zonga kana makanisi wana na yeba te soki funa nini pasi atala toujours ba eta na biso to sala pe d'émission na to kana kenda na kanga maboko te toujours na tala pasi na biso ba handicapé ba bis ba déplacement mais na ye na kati mboka oyo toujours eye kutu pior tant qu'on a tika on tango wana na ezala ku mwa malampo ba bazala pe mwa mingi ta biso ba 12 heures bozuma komi ba tshelo na mama ba ya nsima o cheta vélo mais siko mande na moneli pasi ba konza mboka botala biso na likambo oyo biso ba mama toza wana tozo lemba te tozo tshaka na makambo toujours tozo yebisa bino na yaki na mboka oyo na mataki kuna toujours ba levateur ezalaki malamu mais tant on a commis na aéroport Anjili tant on a ota na no escalier mono atata Nzambe no fuyi dikaka donc abi est-ce que na ko koma peza na se wana batu bazakuna na zo mikie na maboko kaka donc na ba pandi sali passe ba konza mboko ezaka nga handicapé te e ko zape muta makolo mona pe ko lesale crampe ezaka te ka maman na zaka handicapé biso ba ko kaka bato mona passe te mutu pa makolo ako zape même le président même pe maman Denise akope ko za problème ya mbala kata kaka azang pe moyen ko mata escalier ezo senga ba levateur bo tchata wana pe ko sala malamu ba bis ana mboka bo sala pe ta bagare bo ezaka pona ba handicapé o ezaka ba bis ko ya boye pasi ko telema ozomona pe donc nazomona lokola na komisus mopaya na kati ya mboka nga moko donc eza mboka na nga moko fona donda fona sepela na baninga to kepe boto so tambola na nzela biso nyonso metto ko tambolela ndenge nini siko na ko mona ba place ba ko mona na télévision ne ba sala ba émission be lubu balabala nyonso mai na ko mona vraiment libulu ngo ndenge ezalinga bat donc nazo fongola ka munoko biso ba handicapé to za passe un to lobarango to bomba te ba orphelina o to bana ba éthique ba zwaka ba kota na studio ba tie ba mami kita 20 mais biso ko mami ka biso 20 te biso yango mona ke faut sala biso programme luka mo esika moko malamu vaste bazo tia biso to ke wana toza ata ba mama ta boye po ba toilette na biso ko tambola na biso ko kota na biso ni zara difficulté en tout cas ba konza mboka bo bonsela biso ba centre bo talara eloko wana pe ko sala bien ngana ko bangi na mboka mina ko zonga bongo te ba mama na moni ba mama ebele baza awa te na moni ba mama ebele na moni mama Charlotte azate mama Caro azate mama nani aba no la makwanga akufa mama susuni
mafala mafala katanga bayaka wana 2 jours de soki 3 jours akufaka na crise en tout cas nyonso wana yokaka isala pasi mingi en tout cas lokola biso tomonani so ezaka lokumu na nzambe po wana eza nango nzela biso nyonso eza nzela biso nyonso nayebi te bamama peut-être mwa liloba eza mpo na bino mpo émission oyo ezotalaka mokili mobimba soki likambo ezali mpe ya condition bani bopesaka bamessage mpo yango nde esungaka mpe message ekomi bomona mpe lobilobi ozwi nango mpe lifuti ata lelo eza lobi te mbe bino mo boyebi naza na esengo makasi ndenge namoni mama Sylvie aye kotala biso aza moko na biso bon nalandi maloba na ye ndenge azoloba à partir ya kovoyager na avion biso nyonso tovoyageaka soki olingi okita na avion il faut bamema chaise barampe ezalaka na bamikili ya poto batiaka barampe obimi na avion boye batie rampe velo ekiti boye awa soki tokomi kaka na aéroport totelemi il faut bato ya makasi baya basimba velo ou bien bamema na mokongo bakitisa na se bon tozosenga na gouvernement na biso tosengi na mokonzi ya mboka atala surtout likambo ya biso bandikape tozovivre na pasi moko soki biso etelemi bamoni handicapé balobi faux tête okota te faux tête otelemi si moto ya moto esika tofutaka 2000 francs basengaka nga 5000 ata 10000 mpona pasi nafutaka po bamema ngai mpona kotambola ozomona il faut toza na ministère na biso ya personne vivant avec handicap bakotalela biso mpe likambo wana ministre na biso aza handicapé lokola biso ayokaka mpe mawa ye soki nzambe aeleve ye atalaka mpe biso na miso ya mawa mpo toza bandeko na ye maloba mike nazalaki nango yango wana ngai kombo nanga mabe ya mama Mapasa navandi ana centre ya ofita merci mama mpona bokutana na yo mpe mpona komepesa biso maloba oyo olobi ke ezotambola na mokili mpona biso bahandicapé oma biso bahandicapé basouffrance tozozala nango mpe ya bana na biso donc eyebi kaka biso na nzambe ye moko ozoyoka biso neti biso moko bahandicapé toyebani basouffrance na biso dernièrement tozalaki na réunion moko na RTNC kuna mama Denise aprometaka biso abi maloba nyonso bobi papa tie makambo na bino bahandicapé na première page akolandela makambo na bino ya bino bahandicapé mpe papa alobaka na biso aprometa bino ke mbala oyo makambo ya bahandicapé eza liboso souffrance na biso eza nini déplacement na biso kolia na biso donc maladie na biso ozoyoka scolarisation ya bana na biso ozo comprendre nyonso kolala na biso milie tozovanda ozo comprendre okokende kotala mpe tokendaka na nsima na yo moko oleli me mwa yosala eza te ozo comprendre esika tozovanda kolala na bana eza pasi mama Sylvie merci na oyo nyonso ezopesa inspiration nzambe azopesaka yo wana mpona kolamusaka mwa makambo na biso bahandicapé eleka na liboso en tout cas merci topesi mpe mbele pa mokonzi ya mboka ye moko alakaki biso ke makambo oyo akotalela biso makambo tobeleli ye atalela biso maa mokonzi na biso toza na ye aza moninga na biso handicapé ayeba souffrance nini biso mpe bandeko na ye tozomona parceke ntongo etani lelo handicapé so ake na nzela te aoliani bana na biso baza bahandicapé te nga naza na mwana nga azosilikila ngai fana koteka licence me nazomona moye te ozomona me mwana akomi kandakanda na nga na ndako ndile soko lobi ninga likambo kati lingala ayebi te ke oza handicapé ozo comprendre ayebi oza mama azosenga droit na ye ya kimwana ntongo etani bakosala kate mapa ifanaka etema na nzela mpona zwa na kopesa bana maloba eza nango ebele me toza mpe na bandeko mosusu baza mpe bakoki kokombine mpe mwa ndambo baza nango peut-être mayele nga esuki wana na baplace ya ndenge wana bakanisela biso kolia na biso kolata na toza bamama mpe fo tongala mpe mobutu akosaka ata alobi ke bamama azali baya kitoko mingi toza basi lokola basi nyonso toboti bana lokola bana nyonso bango mpe bana balingi bakee mpe liboso basunga mpe mboka bakonzi batia biso maboko nazalaki nango na posa koloba moke merci mpona kopesa ngai liloba mpona koloba nakanisi bamama deja balobi ebele balobi mpe mingi oyo eza ya motuya ngai na kobatisaka ke
biso na RDC na yoka kama makasi parce que considération pendant la personne avec handicap pesant en côté malgré le tout ministère ce côté les ministères en lelo et comme kana ba division et comme lelo so mama Séraphine lokola ba tie ministre wana akoma kana batunae oyo asungaka entourage nae wana est-ce que eza bongo muto azwaka bokonzi pona batu nyonso même ata na landa discours ya nene ya président de la république abi ezala ba oyo ba votenga na ba votenga ite baza batu na ngai mais eza mawa pona biso ba personne avec handicap et comme lelo ngana uti na ngato uti na bakaro lufu na awa na kuti division makasi na kati ya handicapé côté ya mama Irene côté soki ya nani wana bazolo basoki ya ndenge nini via handicapé nyonso wana eza pona nini parce que pas ezali parce que via bandika bakomi lelo ko senga na kuti na centre na mu handicapé nyonso lelo soki alingi azwa mu il faut senga abimi na balabala na ebite soki ba autorité mboka bakutana kana bandicapé soki bakutana kana bango vi wana ya kosenga wana eza vi moko ya malamu te bible zoloba loboko oyo esenga kezaka toujours na se oyo epesa keza likolo pona nga vraiment na yoka ngoma makasi nzambe asunga biso makamba biso ba personne avec handicap mama Sylvie ndeko na ngai ezosengaka nzambe moko parce que na tala penza to sala ba émission to senga secours to senga lisungi en tout cas nga na monique tikali ka nzambe peut-être nzambe lokola sala kana batu nzambe asala na yo ndeko na biso amwasi parce que ozana mwasi si quand même ya koya oya okutana na biso yango eza lokola nde nzambe asala na nzela na yo parce que mutu azane kaka mutu nzambe asunga biso parce que ba pose ezebele neti biso amsu otangisi mwana primaire a reçu diplôme mais pour moi na continuer université passe même na classe bazo sunga biso te na scolarisation les autres sunga manelo côté vie sociale passe vie na biso ata ya kosunga mapasi bana na biso po batanga pe lelo bakoma ba passe au juste zela ya kotambola pe ne bozolo ba accessibilité difficile ndeto za ndeto ko bima na biso na centre wa poto bima ta libanda okoma na suba kuna c'est tout un problème mona moni yango penza na kota via une personne avec handicap na RDC ezaka ka nzambe ye moko parce que na batu vraiment et surtout mitema mawa ya bakonza eza lisute onanga mitema penza ya mawa esili parce que tant bazo mona via handicapé ezokende ko koma mabe koleka ata ku ndeto zalaka na liboso lelo to komi mikolo ezalaka na boité oui mais vi o biso tozokende ko koma sikoyo ekomi passe même ba centre ba komi na idée que balongola handicapé na ba centre oui handicapé balongola banda wapi na moshi balongola tango bozo préparer ko longola handicapé na niveau ya centre est-ce que bo préparer bango place ko kende ko tia bango on ne sait pas ce qui to ko se retrouver na balabala to yebite nzambe moko asunga na nzela ya mutu o mokonzi ya koyoka ta mawa azwa charge wana akomisa ta maloba yango na gouvernement tozwa ta ne fiske esengo ya mukie parce que mutu akomisa bapesa ka bato esengo nyonso ezaka nzambe eloko na lingana lobaka nzambe apambola yo na koya komona biso en tout cas ndeko malamu ye wana alukaka bandeko na ye pesi merci pour maman to bien aka na santé makamu na ye to bien ke biso ba oyo to ela bana mobutu je mona note kabila tata sosi zate kabila moi ti to la kakola so akota ndaka na panga biso fana kana sulimbule beti okiso mawo to dindaka to pepaka mai esika mai kokende ezate soko tango to ba famille to fana ndaka ba famille te to fana na santé so yo kufi bana batelenga ya bibere esika kokende ezate soko na ba braza kuna benika baza bien suka saba pesa ngo bambonga koteka bani epa biswa toka na pasi kaka to la bakonyozo baka to la ka koela ka pasi biso bazo bango te to la ka kolela esa ko fa na pasi ko epa ka maso mbole beti to dindi o kana maso ebo na set ba microbe mawa mama akamoso ka pasi akamoso mo igama muzati bana biso batangi misala ezati bazota biso bana biso batanga donc futa pesa la témoin salaire hein biso moko salaire ezati bana biso ba site ba classe misala ezati suko to sa na vie na Congo to fani mawe ezati mama ukira biso ma beta abi musa moko ngwa ka duka ba musuba sunga yo o wata biso ata mo pasi mkembo tozo kufa sa mwenye biso to kufa bana bakuru so tango akina bomo akishelo
famille esa te bongo tango okufi bana ebele bafana batelengana te mama to ta bandaka ya kufana batonga mwanda kono kufana wato okufi lelo bana batika tango bana mabe to tangisa bana misale zate to fana ka bona ba onka wana mama to na zangi zangu poto lela bakonyoso to yaka kulela to za solution moko ezate yango tokomo toyepo nayo soki kaka mibali babengisi toya te po toloba tolela ya solo nga ndeko na bino toyepo nayo yango toye ndeko na bino handicapé boyaka so bato mosusu ata ye ndenge nakoya te po bilonga biso koma na poto biso moko tokoma poto te ndenge oye kotala biso tosepeli eza première fois na nayebi te se namona mponga mpe na bando okende Brazzaville na mosu nde tokoli nde na bosani nga na ngai nalobaka likambo ya transport transport na biso behandicapé ezali pasi omoni na ntango ya Mobutu babisi wana ebandaki koleka biso te babisi ya leta ebandaki koleka biso te kotelema mpenza ememi yo mais lelo okomona bisi ya molai wana ya leta etelemi ogumba chaise na okota na kati moto atelemi na porte ya boyi okokota te tomonani lokola tozata na ntina moko na kati ya mboka oyo ezala babisi ya mike mike wana balingaka kutu ata tokota te soko oza na mbongo te okomona onyokwami obima mosika kuna tina mwana ti okóma na ndako bo nayebi te soki gouvernement alobelaka likambo wana nayebi te fo balobela bato bazotambwisa babisi wana balekaka handicapé te soki oleki handicapé bakangi yo bakobanga bakobanda omema biso me balobaka te nakendaka njili mpo nazonga boye nasala boye nalingi namata boye baboyi nalingi namata boye nazalaki mpe na mbonga taxi te ya koloba na kofuta ata taxi express naya ezalaki te tititi naye kozwa 3 pine awa kote ya échangeur awa kolongwa nini njili ti na makolo ti na échangeur awa nde nazwi 3 pine wana nde baye kotika nga na première na kiti naye kote bo eloko mosusu mpe na ngai naloba biso behandicapé ya Congo gouvernement ezozwa biso na valeur te po soki bande ozwa biso na valeur bayingaki batia biso ata na compte ya bafonctionnaire tokendaka kozwa ata mbongo suka sanza handicapé mosusu azalaka na makoki ya kosala handicapé mosusu aza na makoki ya kosala mosala te botango oyo oza handicapé na kati ya mboka il faut gouvernement organiser chaque fin du mois baorganisaka ata mene ata eloko ya mokie bapesaka handicapé po ayeba moyen ya kovivre na eloko wana soki bapesi handicapé akoki kota mosusu abalusaka yango ti azela mosusu ekoya abakisi mais awa batikalaka koyeba handicapé te soki avivraka ndenge nini soki aliaka ndenge nini même ata na bafeti ya monene liboso tobandaki komona conteneur ye na bacentre ye kopesa biloko eyaka lisusu te biloko eyaka lisusu te bo toyebi te soki gouvernement na biso elingi yeba handicapé na kati ya mboka na ye te nayebi te nde eloko na ngai nalobela yango mokonzi ya mboka ayoka likambo oyo bato bayoka po bayeba ndenge nini bakosala mpona bahandicapé po bavivre ata mwa bien nango kopesa message pa mama Irène aza ministre na biso namonaka ye te surtout mama Irène nazomona badéclaration mingi mpona yo mama chaque fois bato babelelaka se kombo na yo namona la fois passé awa ayaka série wana oyo nga natindaka bokutanaka awa banda kaka na kasi tour moko kaka wana ti lelo mama Irène oyo baza bamama bino baza bakonzi ya mboka tolobaka kaka po tozomona bato mosuku bazomanke yo respect baza kofinga biso tofinga te tozobela kaka na monoko ezaki koyebaka bamama kotalaka bamama surtout bamama na bapapa mpe me valeur mingi na biso bamama po biso tobotaka tomemaka bazemi totiaka bana passe mama Irène talaka bato na yo ekosala malamu mingi nazomona so papa Deski Masena napesi yo mbote mpasi ozali très jeune oza mpe na bavision na yo nzambe apabola yo kaka toujours continue na nzela na yo ya malamu na bandeko nyonso oyo surtout mpo tokosunga na biso nga naza handicapé na ye awa na ye te lelo mokolo ya liboso po bamosusu baya komona te mama Sylvie lelo mokolo ya liboso te na banda bémission awa kala bamama ebele nakuti bango te bamosusu baza na bavoyage bamosusu baza malade bamosusu baza na mort est mama nesi akundami molimo ne pema na kimia mama na biso wana aza na bafoto na nga bafoto eza nga maona aza na bafoto na bino tout eza na bapage na nga vraiment bakonzi ya mboka boyokela biso vraiment mawa bosoutenir biso tokoka te me toyaka boye loko tosala mwa bavisibilité na bachaîne etalamaka tosala bo mpo topesaka message yango wana nde na ngai kaka naloba
ba mama nanga eloko na yela bino mwa muke lokola mwa ngonga pe kei biso to kumela na biso te ko zonga mwa mbango na yela bino mwa eloko mwa muke kaka mwa ba mama liputa na tailleur botongisa na yaka to solola na yaki na kaka mwa fete ya mwana mbango na zonga nanga mais na ko ya penza mbala sima na ko ya to ko vanda to sololi to sale lubu to so lamba na biso ngala lingana kaka ko sakana kaka bongo na ko ya lisusu to nzamba batela ba o mama Caro na moni ba ngota mama Charlotte na mama Charlotte a obela nzambe mama Charlotte nanga vraiment mama na biso mama Charlotte a bonne guérison na yo nzamba ko batela mama Charlotte nani mama Caro place oza na lufo bambote no belé na zangi yo poids de paba o pe na moni aba ya merci Seigneur merci Nzambe atuba nzambe apa la fondation association Sylvie Lukeba bolingo ya ba handicapé Lukeba Sylvie bolingo ya bana Congo Hermano Dimizele tokoyemba kati na nkolo Yangoyo Fondation Association Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé Yangoyo Association Fondation Lukeba bolingo ya handicapé bolingo ya bana Congo bolingo ya Bonfele Ozali na bila kelima be. Oui voilà, to bande to plagi elma malamu emission malamu pe to wimpa sana suka. Mingi to goya olbeza na ngote parce que to pesi bambela mingi na bakonza mboka, pesi bambela vraiment bébé. Nazo bande lisusu ngana za mingi benga mona bandicapé parce que nakenda kotala ba maman nga partout. On déplace vraiment partout. Il y a même des gens au peut-être proposant pour la maternelle bon pour la succès na bango au belon na za mo eloko mo ayo sur la handicapé ma biso kuna na boya na ça bango so na poso aider moto ya ka te que faut visibilité zala so na poso na mama moté makende mo kuna kita OK no aider bango pourquoi na sala bongo parce que mingi bazo pesa pour na visibilité mais bazo balingi peut-être que bango bazwa mais bande ko na biso pas considérer na vie na bango mama Sylvie auti musika mama Sylvie aza na ngomingité aloko abino bande ko na biso juste handicapé bolingo wana pe considération wana yoto ba ke l'équipe était mbongo na valeur ba kondibi no za ba mbongo ebele mama biso baza ba handicapé bazo souffrir na mbongo na biso ba prena ba en charge te mama auti faut za ba témoignage ebele parce que na mboka oyo peut-être que ba mboka wana ba kambo ebele et vanda vraiment handicapé peut-être baza payer je vous informe, comme ça, Europe, en Amérique, na chemin bafuta kae. Mais ce qu'on dit, c'est que handicapé. Pourquoi parce que handicapé, au salaire recensement, au que nombre d'handicapés, baza autant, bota bango loka ba fonctionnaire, dès moment nga lobaki. Écoutez bien combien. Tous on va détournement, ba millions. Ce qui les loba mas handicapé bi kata na moko chaque fin du mois. Handicapé moko azwa ne serait-ce qu'à moins $250 ou $200. Et comme ça la bino nini. Même à 50 ou 100. Et comme ça la bino ni bande wana biso. Et qu'on soit mon abisso. Pourquoi besoin va idée naté? Et on te peut ça toujours mais là pour continuer à aider maman Sylvie. Nous savons que est-ce qu'on a l'unité. Maman zana SBL naé. Bande ko botal émission de partout dans le monde parce que chez la maman ils ont vraiment suivi. Maman Irène est une photo yaka tout ça la route émission là ça interview. Au lobaka on nous loba maman au ils ont ngoté. Yo za personne avec handicap mais en réalité aux ça là ils ont ces handicapés parce que tika bande ko handicapé. Au tika bango moza musika maman. Zonga s'il vous plaît maman. Tant que président de la République a personne confiance parce que mona ki yo oza handicapé, yo oza na souci bande ko handicapé. Mais autre monde sur le terrain maman. Yo ça la biso passe ma casse. Maman eza passe ma casse. 70 euros ta 100 ndé ba lobi ya mingi te. Donc ça vraiment passe. Et maman Sylvie nga lobi ayaki pona fête ya leki na biso Bénédicte. Yango baki na ko leka ina persité na mona ta bande ko nga. Mais je sais émission ndenge etalama ndenge okote kotalama pe batama ba ko aider. Mbala si matin maman na biso ko awa je suis sûr certain até a mingi te peut-être que non ba mambo za combien autant moi 50 ba tama quelque chose yango ba na commerce et ko ça la bien. Et voilà pourquoi botiki son boka nzambe
na moi juste oyo salimi maman eza mele wa mukie eza mingi te juste considération parce que c'est eza mutie mande maman mutu et salika mona bino eza mbongo te parce que soki na makoki azana ngote et ate que peut-être maman muti poto azana ngote yaki ni ata bandeko na ye na moni moi juste oyo sali ya mukie wana eza par amour nda sali yango donc ba merci na bino biki nzamba ko sunga pe mbele boko pesi oyo je pense que bato ya libanda bato minene baza ba mbongo makoki ba ko sala iloko mo ya bien pour mbala semaine maman roya et ça la biso bien sans plus tarder na repasser micro na maman moko ne serait-ce que moi merci et puis le basuka parce que tout le monde presque na suka merci na pesi merci na maman na geste asali penza signe ya bolingo na kati ya bandeko na ye ata kendaki mboka musika mais azo kanisa biso kaka en tout cas nzambe akokanisela ye pe akofongola banzela na ye ya bénédiction nzambe apambola ye mingi merci maman nazo pesa maman Sylvie merci ebele ndenge aye kotala biso o bato mosusu akoloba o lokola bango batikala na Kinshasa nga nazalaka na poto lokola nakoma na poto naza handicapé ya super bango baza ya fashion te aye alobi nazotala bande naketala bande na nga toza ndenge moko na bango antunga nzambe na biso o azomona biso atala mama oyo na motema ya mawa asunga ye pe na makambo nyonso asalaka na ba émission asunga ye vraiment. En tout cas, merci beaucoup maman Sylvie Nazi et la mananga namboka kotongisa. Merci beaucoup. Na maman Rachel nazali esenga maman Sylvie. Maman Sylvie parisien, aye ko reconnaître so ba kinwa na kini. Ye moko alati Hollandais lingo Hollandais. Na tondani na esenga makasi. Place Hollandais oyo ebimi, super ebakisama ya bima ya sima ya raya na oza oyo eleki yo. Komona nga mama Tumba Marceline. Vraiment mbala nanga liboso ya kokutana na mama. E asalinga pe action moko ya koleka. Mbula mobimbo na yebi te soki na ya kabela nga liputa. Mais mama a raisonné ngai. Le na kolata ona nzela balobi en tout cas mama na alata. Mais ba yebi te ke utaki tamso pa mama. Mais mama nzambe apambola yo. Na tiko na maboko ya nzambe na biso ba mizima to baka alhamdulillah. Merci. Nazotala ka ndenge oyo kotala biso nde elekelanga. Merci maman Sylvie. Nazana esengo makasi merci ndenge ozoloba émission wana tina fandi bo ezolekelanga po ebele mingi oyo bazia kotala te epesa lokola nga mpe naza lokola biso nyonso toza bato ya pasi nani asunga moninga soki natali yo nazotala ikomi moko nani papa wala alobaki biso yo oza David biso toza ba médecin ke tofandi na kati ya londimba yo kanisi alobi te na bokonzi na nga nakoki kobosana bandeko na nga te ifo nakende kolia na bango elongo yango oyo kolia na biso elongo atuka nzambe apambola yo afuta yo odela abana na bana na a génération batia bakote na baki yo nzambe abundela bitumba na butu na moi pe abimiso molungi amen osimba libende omona a génération ya bana no pe ya bakoko amen oya koluka yo nzambe alongola ye na nzela na yo oyo sali pona biso eganga ezala intervention ya vina yo pe na bana na nazo omona ngai naza Thérèse Bulela na pesa ma Sylvie merci ebele kwa ye kotala biso lelo apesi nga na ilamba ya kolata na pesa merci mingi zamba batela ye merci beaucoup nga naza eloko pende ebele ya koloba te nga komona nga mama Séraphine ya likako apenza nga na otalisaka lokola tangu Dorcas tabita na acte des apôtres ezoloba misala malamu ya tabita Dorcas yango nde ekaniselaka ye mpe akufa asekwa nazotalisa elamba oyo nzambe nde yamonango po biso toza bato toza baingra un jour tokoloba mabe me nzambe abosanaka bolamu ya motu te akanisela yo amona misala na yo kaka ndenge esala alobi abundela yo bitumba parce que misala ya malamu nde edeklaraka bomoi ya bato tabita Dorcas azalaki mokufi ntango bato badeklaraki abikaki nzambe wana amona misala na yo abikiso na makambo nyonso oyo biso tomoni te nzambe amonango merci beaucoup esengo nini etoni maa pasa na motema talaka ma Sylvie esengo kozala na mama asia mokili oyo mama kitunga wana efuluka kala nyonso ekabuka ata mokie te mpona komona piese ya Hollandais na moko alelo ngai handicapé oyo mama
naza na tala ke kotuna ngai atako namona ona leki na ngai po nakoka kokoma te kasi ma Sylvie nzambe zamba o zamba zamba nani yakela yongo zamba zamba mokilingo ya nyama Silva nzamba pambola yo amona yo abundela butuna moi liboso na yo nzambe simana ka nzambe na yo ikakatana sabo moi to pesa na maboko na Jésus Christ sababi tumane za muteza ye moko abundela yo mama naza bosenga moko na koloba na yo ma Sylvie na minute oyo ngabe na yo ona na posaka ya velo mbala musoko ya ko kanisa o kansela nga velo na boataka na ngai mena na koyaki na moto à partir à genou oyo monika yoko tambole comme nga difficulté ozo mona yanga fona za na vélo pour lokolo ya handicap yango siko oyo ka ya malamu na yeko koya su genou na beta pena bo merci nzamba zolo tozaka na so to ni biso so ko nzamba lobi ko kanisa lobi to oyi le ko ya lobi lelo ne zaki ya biso ama bola na to mona iso to ba yena foto ko sa na ba shuru zaka tina mama ba shuru etonda ya ba chinois ba ye biso zuka ba mabe foto ka ba ata to foto ata ba ju kiu okay mama na yemi ya kurubate ka nzamba mona yo na libota na yo ne kiyo to moka na ba mama obonga okay liboso po ya tango wamba la sima to yini tu sepela amen na peso mapambo ni atona za mama mapambo le joyo anje zo kana no bitume mono wote ata mukomoko te muri ya sataneki merci ma Sylvie la pesi on a merci na o lelo oye na tongo epa na biso bo ebeti biso lokola kake esengo to tondi nango moya koloba ezate mais to pesika merci nzambe apambola yo bisika nyonso ozotambola banzela nyonso efungwama nzambe azala liboso na aza na nsima pe lokwa mobateli na ndenge okanisi biso na tongo alelo oyo opesi biso eloko atalo po totia na nzoto tobima pe valeur na miso ya baninga topesi yo merci penza ke kotala moninga na biso ebosono aye lelo kolongola pisoli na miso na biso topesi pe merci na mwana na biso abosana na biso te tout le temps azala na biso ayaka tout le temps kotala biso azana eloko te ayaka kotala biso bamama na ye nzambe apambole bisika nyonso azotambola afungola mpe baopportunité aza mwana moke mpona nini te akokende kozwa babiloko ya boye abomba yango mpo ye moko abénéficie nango me amemela biso bamama na ye nzambe apambola ye nzambe apambola ye malgré na ye na retard babi vaut mieux tard que jamais nayebaki programme omeya nazalaki na moto mofandaki etikela elamba natongelaki ye na 7e rue nazoya kumpango mais nzambe asungi ke nakuta bino eza vena grâce mpo nakuti bino yango na ana esengo en tout cas mpo na nga na kosengaka nzambe apambola bino makasi afongolela bino bikuke ya lola afulukisa bino lisusu parce que eza hasard te kokutana boye seke ezalaki na plan ya nzambe ke tokutana journal lelo moki bozalaki nango bokabola na biso nayaki baninga bazoloba hollandais nga natekaka mpe maputa soki etuna yango donc prix nango eyebani eza vena na prix ya likolo yango wana en tout cas eza esengo makasi nzambe apambola bino abakisila bino ebele en tout cas mbala nsima bokozanga susu te soki atie na maboko na bino bokozanga te kopesa biso susu koleka oyo yango tolingi apambolela biso bino po motema oyo epesamela motu nyonso tu te bamingi baza na ebele koleka bino me baosala geste oyo te me bino na bolingo ya nzambe bokaniseli biso en tout cas nzambe apambola bino makasi afulukisa bino po ete mbala nsima so bozwi tokozanga te kosepela amen. Tika nzamba kokisa maloba nyonso tu ndenge tolobeli nzamba apambola biso apambola pe na bino apesa biso nzoto makasi de sorte ke mbala nsima tokutana lisusu yango topesi nzambe matondo nkolo topesi yo merci na yo oyo oza nzambe yo nde mobondisi ya mitema
yo ndo opesaka bomoi tike te oyeba kopesa biso bomoi de sorte ke mbala nsima lisusu toyeba kokutana mpona ntina na yo nyonso tozongisi lokumu mpe nkembo na yo na kombo na Yesu nde tolobi amen. Amen. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officielle. Tu vis site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officielle TV. Sylvie Mode officielle TV. Boya bossa abonné na officielle TV Mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officielle. Boya bossa abonné boya ebele. Boya hésité te boya bossa abonné. Bossa abonné bokozwa makambo ya kitoko. Bossa abonné ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officielle TV. Site ya mama na biso Lokeba bolingo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bossa abonné. Bossa abonné. Bossa abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo.